mbote bandeko balandi atokomi wabisema lisu kwa lisu tokomi boyelelo za mobongo mokolo ya mercredi tokuta na kaka système ya information et de vérité oyo lebamaka na kati ya tokomi wapi te tokuta de mokolo malelo mercredi lelo Congo elamuki ndenge nini po Congo na biso belaka air nyonso Congo elamuki ndenge nini Congo elamuki na makambo oyo bozoyoka oyo lebamaki lobi na représentant ya MONUSCO na kati ya République démocratique du Congo oyo alobi boye ete bandeko wana oyo basalaka mobulu na est ya mboka Congo ya République démocratique du Congo na manduki solution zo mate to fanda to sola to le bana ba vérité pour ma guerre esila to sola na bandeko wana basi la kopesa biso bandeko musu bakanga ba pesa bona kata Congo et puis to fanda to sola et loko ni baluka na mboka Congo pour guerre esila pour ba ko fali souter ba tiweri eleki mingi na est du pays deuxièmement ndenge ndeko candidat président de la République ndenge zo ba ma oyo il faut ba sécurité oyo 25 policiers mais lobby ndeko na biso Marie-Josée Foko alinga kende Brazzaville candidat président de la République ba empêcher à kende ba boya kende Brazzaville et puis il paraîtrait que ba kangi na mutu na moko nde lelo ba sujet autre développer na to komwapi te ba mona moka décollé bozo la ma métier na bokebi nyonso mbote décollé mbote Didier Kikou lelo Congo la moki bande ko na biso est de le blague chaque jour Beni Butembo Nord Kivu Sud Kivu mobulu nyonso bandeko lelo MONUSCO azu solution le to fanda to sangana ba groupe nyonso ba rébellion na to solola et lelo ni to ko bongsa to zo kufa mingi na makama manduki o to asu le bana ba vérité na munoko mona moka ndeko leze na ndenge ndeko na biso candidat président de la République makambo ibaki o bandeko mususu bazana ba policier 25 mususu ba demanda suite présidentielle nan ba komba présenter mais ndeko le ba ko sekane na Brazzaville ba boya kende ba empêcher ya kende il paraîtrait que pe ba kangina ndeko na motu na moko mona moka ndeko leze tu ko bande ba sujet nini autre ko bande na nazo banda pa ko présenter ba condoléances na ba famille oyo bazali na katia kolela na minute oyo condoléances ngamoko parce que quand un Congolais meurt c'est aussi notre frère c'est aussi notre sœur na kati wana nazali ko pesa un communiqué par rapport ya décès ya Dodo Munoko oyo akufaki pona arrêt cardiaque avec arrêt cardiaque kuna na Los Angeles oyo collecte des fonds pona kokunda ye ezali ko salima ya makasi collecte des fonds wana parce que il faut kundama le 27 octobre yambula oyo donc d'ici quelques temps je pense ça doit être la semaine en 8 alors ye akufaki depuis dimanche kuna asalaki arrêt cardiaque Dodo Munoko atiki biso il faut qu'on contribue ndenge na lobaka na bande ok ceux qui mutazili kama il faut boyeba et cette communauté là bazwaka monaka famille moko to ya ko retrouver ndeko moko oyo akufaka mais sa famille n'était pas au courant lors il y a passage nanga na Los Angeles président Martin na communauté Mobimba que je salue balobiso kitoko sunga to sungaka lelo ba ndeko wana ba kota en possession ya biloko ya bandeko na bango alors pona ko cotiser ko pesa contribution bokoki ko benga na ba numéro oyo to ko pesa bino plus 1 310 227 95 34 plus 1 310 227 95 34 wana bokozwa président Martin soit boko benga ndeko Tito Londolé oyo azali na numéro plus 1 323 387 54 57 plus 1 323 387 54 57 donc pour la contribution ya bandeko pour la disparition ya ndeko na biso wana Dodo Munoko oyo atikaki ko tika biso il faut kundama le 27 octobre Didier toko banda wapi matanga liboso eza pona Léopard oh Léopard tokei ndenge toke wana on attendait un miracle parce que muto ya lekio makasi nanda kuna yo pona oleke makasi nanda kuna ye izalaka moi passe lelo
de tondimi ke Zimbabwe pe babeta kabali. Naza naibaka makambo ya bali bien te, mais quand même pour la République, on s'attache, on essaie de comprendre. Mais là qu'on a na koloba pe makambo ya bali ndengo yo kaka mutu alobi j'accepte sportivement. Donc na sport ezalaka na ba fair play. Ceux qui ont perdre, ceux qui ont gagné, ont gagné. Les lopé, ibenge, tika kofinga. Kofinga ye, ceux qui, ils ont ceux qui n'ont nakuta ki même papa moko, a telemi na boutique moko nakuta ki. Alobi, omoni, erreur ezalaki, tango yambi bal boy. Il fallait qu'il y a ça la boy. Na lobi c'est bien bon, il y a quoi prendre. Mais ko sala yango, ibenge là a fait quand même quelque chose. Na léopard oyo biso nde toyembelaki ibenge koche ozomona lelo ibenge ye wana parce que il y a eu faillite quelque part. Bon, on ne sait pas ce qui équipe na biso okende ndenge nini, mais le plus grand problème que je vais analyser en rapport avec ibenge, en rapport avec ba léopard na biso ezani bino bolingi to gagner ndenge nini. Ce qui léopard a kobeta bako kata batu courant na Kisasa. Bako pesa batu. Il y a un lieutenant que je salue. Alobi ndeko Eliezer. Courant yangoyo. Bazo kata pour que batu ba bazana ba groupe soit batu à départ unique. Bango bateka masanga. Quand le léopard joue, il fallait qu'il batu tout. Ezala na Kisenso. Ezala na Pakajumai. Ezala na Sangamambai. Ezala na Malueka ezala na Kanduka batu tout bazala na courant batalaka équipe na bango ndenge zobet te bango bazokata yaya moko akotaki na stade awo tango akoti na stade bayoki peuple abele to yebi yote bakati courant bakati na signal ya RTNC. Donc ba technicien ya RTNC ndenge bakosala musala na stress na omona te na stress azobanga parce que il suffit seulement il faut être attentif. Dès que tu vois machine à voter, akati. Donc, il souffre. Il y a un moment où il va être mikolo bazo ya minen. Mounen wana eza mounen na stress. Donc, moyen T. Donc, nous sommes dans un pays où l'équipe nationale joue, bakati courant na batu. Bon, balingi ko ke kombo mutute, c'est un peu compliqué. Wana eza likambo liboso. Ya mi balé Didier, uti ko développant. Là il a Zerougi a proposé dialogue na ba ADF. Gatangu place na zalaki na lobi. Ça y est. Mais avant eloko wana Conseil des ministres Salemi Lobi présidé par Joseph Kabila Kabange. Kuna bakei balobi tozo fistiger comportement ya Angola. Ici. Maintenant, il y a qui menace mon côté. Le rapport entre les États, ce sont le rapport de force. Il n'y a pas eu de menace vis-à-vis Angola. Il y a que nous décidons. Nous fustigeons. C'est ce qui est sorti. Il y a conseil, il y a ministre, il y a lobby. Mais Leila Zerougi a lobby boy. Il faut pas solo na ba ADF nalu. Banzela nyonso eza malamu. Ngana lobby ça y est. C'est maintenant que nous allons connaître la revendication ya ba ADF parce que baza ba Ougandais. Baba Congolais ni de près ni de loin. Ce qu'on bato ba koya ko boma parce que bato bazo boma ce ne sont pas les Ougandais. S'ils ont des revendications à faire, ils devraient les faire dans leur pays. Na Uganda batu wana bazo boma batute mais bako boma ka ba Congolais awa. Lelo bako luka ko conscientiser maire de la ville ya Beni. Oh il faut bana classe ba banda classe. Na lobima muto ozali boma to ndenge nini. Nani muto akozwa bana na ye ken bokende ba boma bino. Po Beni comme abattoir. Obimyo yebite sojo kozonga. Et kuna soki Zerougi alobi ke il faut un dialogue. Donc ba yebi batu bazo boma. Siko lokola ba yebi batu bazo boma. Toyeba ba revendication na bango na mboka na biso. Toyeba l'agenda caché entre peut-être bango na Kisasa toyeba parce que je ne comprends rien du tout.
vous ne pouvez pas être nanda kuna bino bomonika ya moko boya koti abeta oyo mabe aboma oyo mabe bino bovandi. Non mais attendez, je pense que nous tendons vers place Masque Kotombe et les fameux ou la fameuse rébellion, le fameux rebelle yaba ADF na lutokoyeba bazaba nani en réalité. Parce que dans mboka na biso nous acceptons na ebité ADF na lu bazaba nani. Bon biso na bino égal combien? Bon comment bon, moi j'appuie la démarche de la MONUSCO. Parce que na dialogue wana tokoyeba ke oyo nde ADF na lu. Oyo sko posa na yezani. Ba ADF na lu nde bango. Je me reste que dialogue wana salema. Au besoin ba médiatiser yango. Nde tokoyeba bilonya ba ADF. Parce que c'est ADF est un mystère. Didier, ADF oyebi eloko ba mystère eloko ba bomba. Je me rappelle na répéta ke loko na 2008 tozo kende na MONUSCO na ba conférence ya MONUSCO ya chaque mercredi. Tokomi kuna o ba ADF nalu to affaiblir bango batikali quelque chose de 1400. 1400 wana kaka oyo balobaka tobomi autant tobomi basila kate babota makalokola mayebo. Eza ba oyo misusu ba utaka na Uganda bayeko kokota lisusu et il traverse par où? C'est compliqué. ADF nalu eza force armée ougandaise ou bien eza rebelle ou bien ba jeune batimo ba sangana pour bien ça des autres na Congo mona moko. Mais comment expliquer place? Didier na lobby c'est un mystère et la proposition de la MONUSCO est bonne parce que tokoyeba qui ADF. Mutuna yango wana te. Il y a un secret, il y a un flou. Na biloko wana mona ka ya ADF. Il y a un secret, il y a un flou que nous attendons connaître. Donc c'est qu'avec biso presse, toi accompagner manifestation pour ça là wana poto yeba. Bango soki ba kondim. Yozo mona bato ya bayebi makambo sa. Yoyebi makambo sale makana conférence nationale souveraine. Tant kaka balobi ke tozo bimisa, tozo banda ko débattre makambo ya ba criminel. Camion oyo ya reportage ya RTNC oyo zalaka na palais du peuple pour na ko retransmettre la conférence nationale souveraine ba lokota yango kenda kanchati. Oh. Na lobby boye Didier. Camion ya OZRT balongola kam. Yo moni makambu to moni na kamwe na sapute. Ozotu na mituna lokola mutu oyebite ndeni. Kamwe na sapute bandi procès avec pompe. Tant kaka batu, ba Christian, ba petit na Christian, ba lobby que awa tokolo ba vérité nyonso ebima awa. Oyo kaka petit wana lobby que ngai ka caméra ya ndeko Eliezer ezala pour que ba vérité bim. To bandaka avec pompe bazu ba média nyonso to kenda kunati. Après non, etika RTNC c'est comme ça qu'on banda kopesa bino ko kabela bino ba image. Mais attendez. La RTNC sa façon de traiter les informations c'est la nôtre et ça les makandengwa wana. C'est parce que bazalaki ko kende ko toucher na ba secret moko boy. Parce que eloko wana bakangela batu kama wana sa pour attaquer prison. Le ministre de la Justice, la personne la mieux informée de la République, a tellement lobby batouane mon entier. Après tel, ils ont batoué des pèses. Oh bon, moi, ça fait mal. Je pense que la question. Ok, moi, je Makambo, je candidat président de la République. Marie-Ange Ifoko, à l'ingrat de lobby, moi, je suis pour Brazzaville, m'a empêché qu'on kende. Moi, je suis connaissé. Bolobaki Boy, candidat président de la République, je suis bazan ndenge moko. Donc, bazan ba police ndenge moko, sécurité ndenge moko. Boni que musa bima, ba biso bazo bima et comme na tour na abima, il paraît que ba kangi kutna mutna moko. Oyamba yo ndenge ni sango wana. Na mi ango bien. Oh. Mi ango bien. Bien ndenge ni mona mboka. Mekana ko ana. Na mi ango bien. Boni bande ko nyeso bazo bima bazo kinde. Et comme na tour na ye. Na lobby boy Didier. Madame Marie-Ange Ifoko ayebi bien ba toi système oyo parce que a travaillé na banque. Azala ki gouverneur na tu apati. So ki vice gouverneur na tu apati. Biso to kenda boende. Tango accepter ko se présenter. Ayebi banani baza en face. Ayebi secret na bango. Parce que ce qui a lingaka pour le moment c'est l'unité qui doit faire la force. Yo zomona par quel miracle nazotouna. Par quel miracle? Toko kende na élection na ba condition oyo. Omonika ka Marie
Ange il faut que aleki chef de l'état ça c'est wana eza ndoto ababa tango zomona bandeko bazo sangana omoni ba Fayulu omoni ba Félix Tshisekedi omoni ba Moïse Katumbi omoni ba Adolphe Muzito ba Vital Kamerhe ba Matungulu tango zomona bazo sangana ce n'est pas parce que ils sont le moindre parce que ba yebi que il faut tout ça la bloc tous en face na mutu un président de la République déjà publié azoleka vous sentez même les membres du gouvernement vous sentez que baza en face même les honneurs vous sentir que baza en face ya chef de l'état omona ki mo pata se ndenge bimaki biso tozana mbongo pona kosala campagne pona kosala élection il faut kozala na mbongo pona kosala campagne ngana zolo bana bato eza lokuta opposition kaka ndenge sungamaka muke Basile Olongo Pongo eza exemple awa na Kisasa bien que akomi kuna côté bango bazali azalaki na mbongo te Basile na 2011 abimi le meilleur élu de la République plus de 120 000 voix babo bazalaki kotambola na mbongo babima na ba 6 000 ba 3 000 ba 9 000 ba 10 000 ba 30 000 fois Bato Abambongo, 30 000 voix. Basile, plus de 120 000. C'est-à-dire, bien que le peuple a kenda kozwa mbongo na bango, peuple a comprenant. Lelo Madame Marie Ange, il faut que. Au lieu sangana si réellement, au yaki pour l'alternance et pour le changement. Ce qui est ko diversifier te, makambu yake ba candidat bazale belé comme ça, tango koleka ba koloba ke non voilà bomoni oyo azwaki 12 oyo azwaki 17 ba mususu bazana 1,5 2% ainsi de suite yango oyo abiso ya 17% et 18 à l'équipe chef de l'état ce qui est ça yango te il fallait se rassembler avec les autres il ne faut pas toyebi Congo et puis toyebi ba makambo nini zaleki parce que awa même ceux qui Ozi ba candidat, aligné combien de candidats pour prétendre qu'on a la chef de l'État. Et aussi, il faut qu'on s'engane. Les lobes makamwa ne yelié. Mieux vaut eye la ye, ba compatir na bande konaye. Les rois aye mo. Oh babenga kana chiluba kalumankai. Donc azabana mais attendez, tous ces gens que vous voyez qui se réunissent, baza quand même na conscience mouké pour que to sangana to kende liboso j'aimerais mutunazo zela déjà akoma kuna eza Alain Daniel Sekoum oh ouais dans ce cas là nzila parce que elobelinaye nanini je comprends qu'il est en train de s'incarner il y a volonté à peuple OK parce que c'est le peuple qui demande cette unité nalobaka na bino chaque jour tango bemba ya chao aucun parti qui a donné mot d'ordre ya keboke ndiko yambela biso bemba. Mais tout le monde a un drapeau à MLP, tout le monde a un drapeau à Bemba. C'est-à-dire le peuple a sa volonté que les leaders politiques doivent obligatoirement intérioriser. Ok, le peuple a sa volonté. Il y a un monde qui joue un match. Vous voyez, il et Toboy, machine à voter. Peuple, population. Nous avons dit que couleur mort de politique, c'est une stabilité. Mais le peuple me dit mais bon, nous avons dit que ça y est, moko. On dit que est-ce que quand on a une langue, à excellence, à président, azali honorable to zali to bengen nan oyo ya lobi ke so eloko ezate il faut kaka Corneille Nanga aza cuisinier akolambela bato mais tango ozolambela bato il faut yeba ke bato ango baliaka nini okolambela mutu muluba soki olambeli mbwa ya mobali akolia babenya utibela bela nakutaki pe nganda bambwa bazodame danger na bwende na chwap bazolia mbwa réglementaire mais ana batu mususu akoti komekate yo kolambela mupaya na yo mbwa te parce que ebi nini te okomona mutu batu mususu baliaka ba tortue non hein o babenyi na Swahili bandako ou bien fulukombe donc baliaka ngo ba mususu baliaka te mususu aliaka ngando mususu aliaka te OK neti kuna na basonge baliaka nguma mais batu misusu soki okepa baluba baliaka nguma te donc okolambela yo cuisinier okolambela bato koyeba mutu même tango bakena kobala batunaka mobali aza mutu aikolo nini
pour que batala nini bakolambela ye. Est-ce que azam to akisangani to lambele lituma? Yeah? Est-ce que azam mutetela ya côté ya babazi balambela ye oyoko? Yeah? Est-ce que azam Congo comme ça walukela ye kwanga? Ozomon ezana batu ceux qui muluba nshima fufu oyo ya masango ebele batie lié wana. Donc ezana biloko moko ezalaka lokola coutume. Ceux qui okena katanga okuta biloko bamelaka babenya omunko oyo. Ba bisusu baliaka babenya ngo kikanda. C'est autre chose que tu vas trouver ceux qui okei même na Goma okuta maziwa na bango wana bamelaka. Donc ezana batu na batu bazana biloko baliaka. La même chose avec nanga. Akolamba. Mais foyer ba ceux qui batu azolambela balingi kolia nini. C'est ça. OK, est-ce que quel est ce salama au population zo loba? Est-ce que connaît nanga azana ba chargé de communication ou bien ba résultat ba ayoko ramakele wana ba congolais? Ya za kunate ye azo suka na indépendance na ye. Ngana lobela ka Corneille nanga te na lobela ka Seni. Parce que nanga wana à côté les makaka boete a eu décision ye moko bakalamba baza ba complice. Ba mususo yo nani o mukolo mwana ngwazaki na Corée du Sud oyo amemela biso ba machine à voter. Donc bazawana baza quand même moi belé bazawana nakati. Donc c'est la CENI qu'il faut voir. Il ne faut pas seulement voir la personne de Nanga parce que tu as dit comment la personne de Malumalu, la personne de Malumalu accueilli. Nous continuons avec les mêmes difficultés. Tu as comment la personne de Ngoimulund accueilli. Nous continuons avec la personne totale à Sikoyo. C'est la CENI. Il y a une complicité. Donc je pense que c'est ça Ndengwana Didier. OK. Mais à Ndenge Tokolo. La plus grande difficulté est que place Sebazo Kende, Namakambu Bako Sala, et Kozala compliqué parce qu'il y aura des tensions. Peut-être que il y a 2006, il y a 2011. Donc, tension, on a ceux qui te kebite et Kozala malamute. Pour l'église catholique, c'est ce comité-là de coordination. Qu'est-ce que l'église catholique news? Bazo sensibiliser contre la machine à voter. Bandeko ya ba Congolais debout. Depuis Bakangama, bazana a servi de renseignement. Depuis Bakangama, va mettre en scène. Parce que va sensibiliser tout contre la machine à voter. Mais boke ne peut pas l'église catholique mobimba. Yangwa ne ko sal. Baction et kobana ko salema. Ba marche et kobana ko salem. Est-ce que c'est ce que nous avons besoin? On a besoin de la paix, je pense. Lelo na kanang. Insécurité batu balalite lelo na kanang. Ozomo. Batu balalite. Donc toko tambola ndenge wana, on ne sait pas qui fait quoi. Donc c'est compliqué Didier. OK, yango mo ndeko mo ba pa ba refoulé yangola ndeko mo lobi boye. Moi na mboka ndeko lezer. Bozo la biso na kata Congo, ma na mikandate. Congo oyo pote o leba miliki ba tekaka ba 100 fois ba 200 fois aussi longtemps que na Goma na Est kuna mazu ezotula. Même pas ici na miliki ezali. Tozofana na Angola po awa miliki eza moins cher. Boîte eza moins cher. Mais awa na kata Congo na biso. Po muta so bata miliki. Na lipa tozo defa mo na mboka ndeko lezer. Oui, mais problème est-ce que politique et investissement est ça? Qu'est-ce que nous produisons? On ne produit rien. La Zambie est en train de bloquer passage à Masango. Na Katanga batu bazole. Nous dépendons comme ça. Après, Tolobi, nous sommes souverains, on est indépendants. Qu'est-ce que nous produisons? Tozoti kalakana na tumwa minéraux wana. On ne produit rien. Kaka maloba, kaka koloba, kaka kofinga batu. Bisonne tozo sa. Didier, yambala oyo okomona ndenge makambo koza. Ce n'est pas bambon wana ozomona ezobimande loko. Et le côté n'a pas sur preuve, il y a que Basile était ici dans l'opposition, il est sorti le meilleur élu de la République. Azalaki na mbongo te. OK, mon mboka. Voilà. Alors tu peux se boton di mon mboka. Est-ce que le mouvement Bandoki mon ne toko zongo le mouvement Bandoki? Mouvement Bandoki, je pense que à reprendre lobby pambate nzoto azalina no na moi petit problème. Ce qui lobby a causé la namakasi to cause mouvement Bandoki. Mais peut-être docteur Kabé nde muto akoya kozonga sima. Mais il faut auto revenir d'abord sur cette annonce. Encore une fois de plus, il y a ndeko Dodo Munoko oyo akufaki na Los Angeles, akufaki kuna bandeko bako senga lisungi pona bakunda ye le 27, savoir contribuer avec tout le monde. Boko benga na ba numéro wana topesi bino eza pona koka ko sunga pe kwede pour que ndeko na biso wana kunda malamu. Merci. OK, merci mon amour de grâce.
merci bandeko balandi ya tokomi wapi tosangana tozala bamoko epai wapi RDC monde eyeko botama nde na message wana topesi bandeko balandi balandaki biso na tokomi wapi mbote botika malamu kimia ya kolo nzambe ezala kati na bote na bino nde tokutana mokolo malobi bobosana te loyi bokozala mouvement bandoki apeki ipongo fofana bokobosana te bokozwanga mokolo malobi botika malamu kimia ya nzambe ezala kati na bokote na bino tokutana mokolo malobi ciao. Soko lingi kosomba, koteka, tope kofutela na Afrique du Sud. L'agence immobilier Yellow Star Housing ezali pona kosunga yo na ba démarche nyonso. Na betap nyonso, équipe ya agence eza disponible pona kosala o ezali bosenga na yo. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Soko lingi komona biso, luka biso na adresse Oyo 37 Lensboaf Street, Robert Chan, Johannesburg. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 27 11 11 680 04 72, plus 27 67 036 16 06, plus 243 99 81 76 630. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation.